Ya solo bandeko balandira de télévision kimbangiste bana papa Simon Kimbangu esika no sobozwami mbote na bino banso lelo lisusu tozongi na kati na bandako na bino po ete boko kolanda biso na kati na émission oyo bino bokolingaka mingi émission masolo ezali émission ekoloba kobele monene ya papa Simon Kimbangu kiangani lingomba pe libota na ye na mokola lelo émission masolo ndenge tokozali kosala yango na ntina mosusu te pona kolendisa pona koteya yango lelo na mokola lelo émission masolo bokomona ezali awa na Londres tout précisément na paroisse na biso ya Stockwell oyo etambusami na mama révérende Jacqueline Matondo ya solo bana papa Simon Kimbangu ndenge na kolobaka tango nyonso esika yo zali ozamona papa Simon Kimbangu mwana papa Simon Kimbangu elinkolobake mwana papa Simon Kimbangu kiangani pambate kiangani ezali kaka oyo babakisi me kombo yali papa Simon Kimbangu ndenge ezali momesano na biso na kati na émission masolo na radio télévision kimbangiste oyo ezali na biso bandeko na bino papa Lambert makomi mo nazali na micro kuna na sima tokomona papa Edi Zolandonga papa Paul prof Malonga papa mama Fifi Ndongala tokei na papa Tony Diangenda papa Amalfi Ndongala pe na mokola lelo na kati na ndeko na biso papa Domimbala oyo azali moko asimbi pressa wana paroisse ya Stockwell aye ko rejoindre biso pona kosalisa biso na sima pona mosala oyo esimbami na papa Domi ya solo toye na mboka oyo na tina mosusu te poto kwa koloba mboka ngo ezali nini toye na paroisse Stockwell esika bandeko mama révérende na bolingo oyo nzambe azali kosenga papa Simon Kimbangu kiangani alakisi epa na biso bengisi biso toye po ete toka kosolola masolo mosusu te masolo ya monene na papa Simon Kimbangu yango wana wabino ndeko papa Lambert makomi olisusu toye tolingi tosolola pe tokolakisa bino banani toza na bango na mokola lelo ndenge toyambi ndenge équipe oyo ebengisi biso tokoloba bandeko nyonso kobanda mama révérende tina mondimi ya suka bangonde balakisi bolingo po ete biso tokokoya awa kobanda na ye moko mama révérende Jacqueline Matondo Didila tokene évangéliste révérend pasteur Mawete Charles Kisolokele tokena papa Selo responsable tokena papa Nobla Swamunu Malolo tokei na mama secrétaire o tokomona mama Selo Marie Luembe tokena papa Selo José Lucevakwen pe tokena comptable na biso papa Willy ya solo équipe mobimba wana pe bandimi bangonde bandimaki na kovanda na bolingo ke biso ekipa émission masolo tozala na kati na paroisse ya Stockwell yango wana na mokola lelo na kosenga na papa Domimbala oyo asimbeli biso na caméra pe bandeko mosusu po ete alakisa biso équipe nyonso toza na bango oyo toyambi na mokola lelo oyo natangeli bino bobengisi biso tolongwe mosika kasi bolingo papa azala kosenga bobengisi toye awa na paroisse na bino ya Stockwell po ete toka kolobela monene ya papa Simon Kimbangu pe kosolola kaka masolo oyo ezali kaka bele masolo nde masolo yango ekosalaka kitoko na ba oyo bakolandaka biso yango na pesi bino merci na ndenge bobengisi biso tika ete papa Simon Kimbangu kiangani apambola bino pe abakisela bino oyo mazangi nde na kosenga mbala moko na uti koloba bakombo kasi kozala mingi bandeko na biso boko koyeba papa Lambert na plateau na mokola lelo na papa Domimbala bayambi banani ma pasteur na kosenga na moko ami bibisa po ete bandeko bazali koyoka biso bayoka banani oyo tozali na bango na kati na plateau na yebi ke ma pasteur on avandi na ye pembeni na pasteur nde na tikeli bino maloba boko ko se présenter mais na makasi nyonso po ete ngana lingaka bato bazaka na makila moto bazoloba bazosala émission masolo mbala moko baza kondingisa na ba oyo bakoti so bandako na bango ma pasteur na tikeli yo maloba na kombo ya tata mwana peli mosantu ya solo totumbeli yo boye malamu na ekipe mobimba na kati na paroisse na biso na mokolo mwa lelo papa journaliste ngai nazali koloba na ntango oyo kombo na ngai mama Jacqueline Ntitila Matondo
ngai nde nazali pasteur responsable na kati ya paroisse na biso ya Stockwell awa na kati ya mboka Londres esika tovanda. Ngai kombo na ngai révérend Charles Mawete Kisolokele nazali pasteur et évangéliste kaka na paroisse ya Stockwell esika tovandi awa. Merci. Ngai nde nazali papa Swamono diacre responsable ya Swamono Malolo. Ngai nazali diacre responsable na kati ya paroisse ya Stockwell awa na mboka Londres. Ngai papa Selo José nous sera na paroisse Stockwell. Merci papa journaliste. Ngai kombo na ngai mama Selo Marie de Kaonze nazali pe secrétaire na paroisse na biso ya Stockwell. Merci mingi papa journaliste. Ngai nazali papa Ndongi Willy Kaonze nazali papa comptable nazali responsable ya chorale de dirigeant et nazali responsable ya culture. Merci à solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana pasimo Kimbangu to uti kolanda présentation ya équipe mobimba oyo badali ko tambusa ndenge mama na mama révérende ye adali ko lakisa elongi ya papa Simo Kimbangu kiangani sa divinité awa na paroisse na biso ya Londres na paroisse ya Stockwell. Ya solo na kati na Londres ndenge toyebeli yango tozali na 4 paroisses oyo paroisse ezali na paroisse ya Ilford de Tambusami na révérend Mukoko toke na paroisse ya Edmonton de Tambusami na révérend Matembele toke na paroisse ya Dockland Tambusami na révérend Yanganga toke na awa na Stockwell ezali ye moko mama révérende oyo alakisi bolingo na ye na mokola lelo nde abengisi biso mama révérende Jacqueline Matondo. Mama révérende na kanisa na kati na émission masolo toza kobele na masolo kasi masolo yango tolingi to banda yango tolingi to yeba mama tomoni bino équipe mobimba tomoni révérende pasteur évangéliste secrétaire diacre responsable donc vous allez complet mais tolingi to yeba bobandaki ndenge nini awa na paroisse Nabino. Papa journaliste, tosili koyoka motuna na ndenge yo pesi biso ya solo ndenge olobi ete ezali masolo likambo nyonso solo ekozalaka na ebandeli. Kasi natango biso tokomi awa paroisse to lingomba ezalaki mingi na kote moko. Ezalaki mingi na kote ya east ndenge biso tokobenga awa donc na est parce que ville ya Londres tomboka o to vandi ville ya Londres za munene eza vraiment munene. Donc bato nyonso tout tozala ko sambela kaka na kote wana east partout tozai ko huta tozo ko sambela kaka na biso tozo ko huta ba kote oyo na bande ko soka za ko huta pe musika ko leke sika biso tovanja parce que biso tozali juste kana quartier tozali. Alors yango na iko mona nete ezaki pasi mingi tamusu bande ko bakoma na église leur essayer de qui bande ko musu mona bazongi vraiment carrément parce que bakuta na bambotage tout kwa ndenge wana nde ko mona nete ezali kitoko mingi po ete tomeka ko kabola lokwa ba paroisse po te côté à sud pe paroisse moko ezala effectivement côté à nord pe paroisse moko ekoma ikuna ndenge to kwa paroisse ya Edmonton ezana côté à nord pona leo wana ba paroisse no sombali zaika na côté ya east. Alors yangwana nde komona na ke malamu to kabola ndenge wana po bana ya papa Simo Kimbangu baza la pena temps na possibilité ya ko sambela ntango ekoki na ndenge ekoki nde ya ko salete biso pe na côté ya sud oyo to ayi ko paroisse ko to benga kete paroisse ya Stockwell. Merci bandeko balandi to uti kolanda ya solo ezali na bolingo mingi pamba te tokomona ka bato mosusu ako traverser aleki akovanda ka côté mosusu azoke na sud ake na est mosusu akuti na nord ake na ouest na ndenge na bolingo ndenge bolobeli yango tomoni ke ya solo paroisse ya Stockwell salamaki ndenge wana mais tolingi toyeba wana motuna tokoke na papa révérend chargé ya évangélisation papa révérend Mawete tolingi toyeba maman révérende soko kopesa autorisation to tumeka kotuna est-ce que paroisse ya Stockwell ezali vraiment reconnu officiellement donc kambe yebi yango papa te toyebi te lelo tozali komona bosali kaka paroisse mbala moko bobandi na bino kosambela mibale bodeside na bino nkambe yebi nango yango te mais lelo bodeside bokomi na bino kosambela yango omoni ke boko permettre na kati na émission masolo bamususu bazali kolanda so bakoki kose poser ba question wana tolingi toyeba soki ma bozali reconnu officiellement. Na pesio maloma papa. Ya solo. Motuna wana otuni ya solo ezana motu ya mingi pamba te toyoka na biso yango. Ata biso mope toyoka na biso yango. Kasi likambo vraiment to loba penza na bosolo nyonso ete
paroisse na biso ndenge tozali boye eyebani na nkamba mikande utaka na nkamba papa na biso kutu na koko l'accès mosapite papa na biso papa pasteur d'évangélisation tango mikande utaki esalemaki na nkamba ye kutu ayebaki te ke batiaki ye azalaka selo ke batiaki ye pasteur et puis na service évangélisation azalaka pete ayebaka pete eloko moko te donc asutuka kaka kosutuka ayebaka te mpona kotalisa ete ya solo paroisse na biso ndenge ezali boye eyebani même mikande ezali na kasi papa na service évangélisation kozala na badocument nyonso ndenge bapesaka biso yango ekuta nkamba. Merci ndenge mama révérende uti kolobango et kozala kanga na kozala mingi Saint Thomas soki na moni le côté na yebi soki papa révérend mawete soki mama kande ezali to yebite soki reconnaissant bon vraiment bandeko to uti comme on a vraiment que décision numéro 042 donc na signature il y a sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani donc paroisse ezali reconnue depuis le 3 mai 2013 ezaboya. Donc, Mokanda, donc, Yangoyo, Tomoni ke ya solo, vous allez reconnu, mais Namouni, Outo le Banabiso ke papa Azalaki Diak, maman a commis pasteur, na évité, et Salamara Kanamaloba, ou bien sous Mikanda Pezali ke. Azape na Mokanda Oyaye, Nyon Suzali. Mais papa révérend, Yomo Kokou Maloba, Poto Kokoloba. Depuis ce moment-là, papa révérend, et ça m'a solo, Katoto solo là. Merci na Koko ya Tata Mwana Pemoni Monsanto, Kaka Dengi, maman pasteur Outi Koloba. Na banzi yango esalema kaka mokolo oyo tozalaki na fête ya mama mwinu biso totikalaka na Londres mais mama pasteur amemaka délégation monene ya ba mama oyo bakendaki kuna fête monene ezaki na nkamba Yerusalem nde kuna nde makambo masalemaki donc ti bazoko reconnaître paroisse ti bayo reconnaître même nangai parce que ndenge mama lobi nazaki nanga selo même mikande ko bima papa yeko sinestre clair na yete akomisa ngai pasteur ndenge amona ki ezaki na bolimo na ye yango mikanda yango yo to ko leksa. Donc, composition à Binonion son dengue bozaleli. Décision tout à fait. Décision à Binonion donc. Ah merci. Ya solo bandeko ndenge tokozalaka tokolobaka lobaka ezana ngonati na mokote. Soki likambo ezali pusana pembeni ndo kendeko kutana na bato wana ndenge bato bako tokopesa ka bato torke bakolobaka mais baya ko tuna biso bakimbangi tokolakisa bango ke pona nini tokobaka papa Simon Kimbangu Kianga ezali molimo mosano. Donc tokokena biso musika te to uti komona yango bandeko ya solo mama pasteur mama révérende tomoni ba mikanda ya solo paroisse ndenge tokoti awa na yebike na koti na paroisse ezali reconnu officiellement et vous allez dépendre directement dans Kamba na yebite zande mwana papa. Ah merci papa bongo yo lobini kasi papa c'est le responsable yo lobini. Merci papa journaliste na bakama wudi koloba ndenge mama lobi ndenge papa évangéliste wudi koloba mingi elo makato yokaka mais en réalité nyosto ibimilaka wapi na Nkamba ezana muntu moko te o ezake azali ko sala na kati ya paroisse oyo o ayeba na Nkamba te biso nyosto bakoma na biso comme maman dia est responsable et puis papa zalaka dia responsable comme pasteur évangéliste ngana zalaka dia na bango na yena sima men de na comme dia responsable bakoma na biso ndenge ko tala kuna ndenge zali y compris na maman secrétaire na biso na équipe mobile moto travaillera donc vraiment tous allez bien formés et loko moko ezake peut-être le côté bien to ça na ndenge na biso ezate nyo se kutia partie ya mokonza bole. Merci à solo bandeko no se kutia pa mokonza bule papa Simon Kimbangu Kiangani tolandi biso moko eloko moko ya kobakisa ezalite mama révérende pe bandeko nyonso na kulimina tuna motuna mosusu oyo na koyokaka na kendeki na Nkamba na yoki ke eloko moko ke bana balinga misala bon ekamsaki ngai bana balinga misala na yebite epai na bino misala ngoyo bana balinga misala ina yebe awa na moni natalaki mwana na nini na moni ke bokomi bana balinga misala elingi koloba nini bana balinga misala bozana misala oyo ba nyoso bokosalaka ndenge bobengisi biso lelo toye ubie misala ngo eza ndenge nini mama révérende eza motuna na yo na kopesa yo na tikeli yango nasili koyoka malamu mpenza motuna na yo papa ya solo tokolobaka ete bana balingi misala mpona nini pamba te papa mokonzi ya bule azali kosenga sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani azali koloba na biso ete okopesa ye maboko
ya solo ndenge akopesa papa maboko eza na ndenge ebele tozopesa papa maboko na kati na mabondeli na mosala oyo monene oyo azali na mpona kokamba mokili mobimba toza kopesa papa maboko na ndenge bamisali ezali kosalema mboka ya nkamba oyo bazali kosenga biso ntango nyonso tu na bikateli na bamakambo nyonso en tout cas tozalaka toujours présent biso na kati ya paroisse ya Stockwell surtout mosala ya musée oyo papa atelemeli en tout cas kombo na biso na mwa moke moke ndenge nzambe abongiselaka biso kombo ezakaka te na botongi elusele mpe na makambo nyonso tu mais moi spécificité moko ezali na tina paroisse na biso na ndenge pe likambo oyo banda bapapa bazalaki na biso na bonzoto na ndenge loto zali na mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu kiangani bazali koleba biso ntango nyonso na tina ya kobokola pe kolona nde ya solo na susi ya kosunga papa na biso na mkumba munene oyo epesameli ye na bapaya ndenge na ndenge bakokotanga na kati ya mboka ya Yerusalemi na pose ya papa ndenge ezalaka ete ntango mosusu bafeti mpe ya minene ezali asepelisa banganga nzambe na ye oyo bamipesi mbeka koya kovanda na kati ya mboka bule donc emonanaki ete esengelaki biso tosala mpula ye nakanisi soki okei na nkamba okomi na mboka nzundu soki osi oyoka okende komona kuna bandako yali kuna esika biso tokobokolaka basoso na ntango oyo ekoki musala wana eza musala moko munene kasi tokendeke nango malembe selo mokonzi ya bule pamba te wana ezali musala na ye apesi mokumba loko epa na biso biso tokolandaka kaka ye ndenge akolobelaka nde biso mpe tokosalelaka kasi pour le moment ekozalaka mingi nete bafetu ya minene tokolingaka vraiment kosunga na ntina ya kolia tokotiaka basoso en tout cas ekozalaka wana mpona kosunga papa koyamba bapaya bato kolia toyali wana na centenaire ya papa kulutu totiaki basoso centenaire ya papa ya lungana totiaki basoso et tozali kobilengela mpe mpona centenaire ya papa leki to papa fumalongo ndenge ezali koya dans quelques mois oyo ezali kolanda mais en dehors ya wana bafeti nyonso ya minene lokola le 8 juillet le 6 avril le 12 octobre totiaka mpe basoso et spécialement totiaka basoso na suka ya mbula nyonso mpona kopermettre papa mokonzi ya bule akoya kolesa batambulisi nyonso baa na kati ya mboka nkamba to bandeko nyonso baza na kati ya nzinga ya nkamba bonne année alors wala tokobengaka yango bonne année mpona papa ko akopesa na bandeko ndenge bakovandaka na kati ya mboka ya bule mpona kosala misala ya tata nzambe. Merci mama révérende na kanisa tozali kolanda biso nyonso mais tozokaka ke tobotiaka basoso totiaka basoso mais ebanda ndenge nini mpo bolotya basoso basoso ngo botilaka ngo wapi eza ndenge nini wana motuna na kokende pa ya papa révérend chargé à évangélisation na pesi maloba papa révérend Mawe. Merci beaucoup papa journaliste na motuna na yo ya solo penza ndenge ya moni kutunuka motuna te ndenge nini bandaki ya solo ebandaki kaka tango tokende kotika chambre froide na mboka ya nkamba Yerusalemi tango tokomaki nango kuna papa ya solo ainogiraki chambre froide na pamba te totongaki ndako bandeko mingi bamonaka yango soso akokoma na nkamba na mboka weno komona ngo na panzi na chambre froide na donc biso bandeko tokende kotya yango ndenge tiamaki non bandeko ya Stockwell te bandeko ya Londres c'est bien ça on doit tous aller une faute non soki kotika tokende kotika yango totongi mpe ndako alona maloba ya papa nde na suka alobaki ya solo toza na esengo mingi kasi botyelingaka chambre froide naza na posa vraiment botyela ngai mpe basoso pamba te ntango nyonso nazwi soso nanga nabomaka na chambre froide nayambelaka bapaya na ngai yango na likambo na ezonga kati na biso nde toboka na mokuse wana te kamera na eza na ngonga donc tomonaki likanisi papa apesaki ezalaki mwa mibale na lilobeli na ye yango makanisi ayaki te tozonga epai ya papa ye moko ayeza so nini mpena ye alingi esike totyaka basoso mpe tobanda na maki yango wana na masolo ntango ekendeki tosololi na papa azongisa sosusu mutu na papa lobi me bino bomoni ndenge nini sobi te papa oyo kowute epai na yo nzambe yango wana biso tokosalela pamba te biso toali bana makanisi na biso ekosukaka yango na ndenge alobaki na biso bon ngai nalingi tobandaka na bamaki ya mwana soki boke na nzundu kuna bokomona pe bakouveuse ezali kuna ese etiama déjà eloko apasi nde toyebi kaka mpona likambo ya courant mais tomonaki te tokokotika ndenge wana te ntango tosoli na papa lobi bon lokola bakouveuse kuna eza nano te tovandisa yango wana tobanda nano na basoso yango na nde tokotiaka nano basoso ya mike ya bana tosombi totie kuna tokolisi bango kolesa bavita makambo nyonso tokosalaka na basoso bakoli ale tozwi topesi kado epai ya papa nde alesi papa na ye ndenge mama pase awuti koloba na biso donc le moment que vous faites ça nous oyo kotaka 20 000 maki
donc toujours que la soki courir continuer pour qu'on siko ba partie mususu ya couvese banda kosala et puis à part couvese tout ça pe na machine ya broyer donc oyo kolamba même biloko ba soso kolle quand même ba compagnie mususu oyo ezana kati na mboka na biso mais papa le bakito c'est la courant soki komi nenga le bakiza la société moko ya monene pende kosalema ya ko tuzabilaka na soki komi ngonga ekoki courir kokota makamso kosalema malema lembe ndenge moko konzabola kolingela yango na mweza mokuse ndeza libongo. Mais merci maman révérende puis bandeko nyonso tolingi toyeba sikoyo na ferme oyo ya Nzundu wana donc bino na paroisse Stockwell bokipaka yango ou bien ezalaka ndenge nini ketali spécialement que paroisse Stockwell bino nde mutu bozali chargé ya ferme wana ou bien ndenge maman révérende ezali pena ndenge wana ferme wana ya Nzundu ezali musala biso tokusala kana kati ya paroisse na biso ya Stockwell na yango kutu papa asenga biso alobi akosepela mingi soki moko na kati na biso awa na poto se détacher akende kovanda kuna po eta bana s'occuper na musala wana auta wana poto akende na kisasa akende na kisasa na kamba auti poto na Londres auta na Londres to soa ka epe to soa ka mutu na pose ya papa e bonga to sala pose ya papa po ya bumisaka ezana ndinge wana biso pele to yaki to vandi to sangisi mitu nde ko mona nete moko na kati na biso abimaki volontaire comme on a papa Kadi mawete pantsongi donc yé muta kovanda kuna na kamba pona kotala ba misala to kolandela misala na ferme ya Nzundu azali wana azwaka formation et pas mundelo atekela biso ba biloko wana donc ayebi ndenge kosala makambo yosto po ba posona to somba bango basaka na âge ya 1 ou 2 jours to somba bango ba msusu na Afrique du Sud ba msusu to somba bango mbala msusu to somba ikana Kinshasa wana mbala msusu pe to somba ka mingi na Belgique. Donc il y a yebide na kolandela ka basoso wana banda age na bango bazana ngo ba vaccin na bango kolia na bango ti tango bakukisaka age ekoki po ete na tango to kopesa bango likabo et pas ya pam ponzia bule po eta kwa koyambela bapaya na kati ya mbuka ya Nkamba. Donc mutu azali ko asukipaka nango na musala na biso ya ferme ya Nzundu kuna na kati ya Nzundu et pour le moment pe to bandi ko sala pe moi misala moko ya ba potager po moni sika batu bazali moi bakolia moi bandunda moi bapondo esu utaka wana. Et moi, mikolezo yape, tokomekosa moi pisciculture. Moi, kobokola moi bambisi. Bambate dernièrement les tosaye kuna na mois d'octobre. Tokoma kile tokendi kutakana tokoma kipe kuna papa baki photokoma. Totala kiete moi babisipa et bandi ko salema po ete nyonso wana tokokaka kosala complémentarité na musala o tosaye na pambate biloko akolia toujours très important siko na tango yoboye. Kotala nombre na bato baso kota na kamba ya luselemi. Vraiment, il faut oser makasi na kati ya misala ya kobokola pe ya kolona. Mais merci maman révérende na place wana sikoyo conseil nini étant que maman na mosala ko botali ko sala bobimisi ferme ezal ko mona na bozo ko lesa Nkamba mosuni soso conseil ni boko pesa na bande ko pe mosusu oyo badana kati na Europe basala pe ndenge bino botali ko sala po ete baluka bete loko mosusu pe basala po ete bako aider papa Simon Kimbangu kiangani pona ko lesa Nkamba. Ya solo conseil ko zanga te. Pamba te moto nyonso papa bakotala kene longite. Bakotala kene ni bumo. Surtout mo paya. Et tango nyonso toyebi, tango tozao kota na Nkamba eluselemi. Tango papa mfumwa mbanza azali. Elongo liboso azali kotuna kaka soki bato basibale. Question ezaki ya liboso. Et puis toyebi pe na ndenge tokoka masolo na kati ya misala ya mama mwilu ndenge sala ki na kati ya Lingomba na bomo ina ye. En tout cas, maman zalaka ko sala te parce que azalaka tolo baka prisonnière. Mais bato bazaka wana ndaka mama mwilu bazalaka toujours ko zangelo kwa kulia te. Wana neti ndeko lobi na kote ya bo mama nini ngana kuliko loba. Likamole sana motu ya mingi pamba te babini bumwanzala ezaka na matoi te. Wana pesa kapenza mwa mokulu makasi. Kasi pona kotale te to bandeko na kati Europe ya solo biso baso bisika tozali ko sala misala. Tozali ko sala misala pamba te batu moko te na paroisse ba kolinga ke ba mivandela kabo e basala de loko mote na Nkamba wana penza na sens te mais pona kotale te misali biso to sala ka misala ezali ebele so yi pona ko sala misala eza malamu pona ko kome pa ya papa ko kome pa ya papa ya ko loba e loko nini ya ko loba po yo kindeke papa pasteur Maweta alobi tango papa lobaka biso to ka ni papa alobi totali makanisi ya papa to makanisi ya papa bo tozape bato moye to ba malamu ze tozonga na kuni papa tozonge pa ya papa leska papa ko pesa makanisi abi bana mto bana maki kasi to yayi ko twape mwa kokoso kotala ete courant et mwa pasi ndai ko mona nete olieto vanda ka bongo
banda ko evanda ka bongo to biloko misale evanda ka bongo malamu to banda na kobokola basoso na kozonga mwa mukesi ma papa to banda ko to kobokola basoso nanu na nzundu te basoso ya liboso tiaka bango na Kisasa na porosa Kingabwa tango wana ezalaki conférence internationale pasi mokimbango basoso bandiaka na conférence wana biso batosalaka yango na porosa Kingabwa ti lelo ndako na porosa Kingabwa ezali toyebi te so bandeko ya Kingabwa baza koexploiter donc porosa ya Stockwell kaka porosa kako ya Stockwell papa to bandaka liboso tosalaka mpenza ndako mwa ndako moko yali kuna ya bien totiaka basoso kuna oyo eliamaka na fete ya conférence internationale ya papa Simon Kimbangu ebutaka na paroisse ya Kingabwa o biso ba stop to sala kile wana pekaka papa kadi pekaka mutazala kuna po misali boso abanda ko sai na onde na paroisse ya Kingabwa na kata fila Kinshasa. Merci à solo bana papa Simon Kimbangu to uti kolanda esika tozali malamu tosala papa zali kosenga biso tango nyonso bolingo mibeko misala ata na misala so tozali kosala misala na ye papa akokolongisa biso mais soki biso tokangi maboko totala lokola paroisse ya Stockwell lelo toyebaka kaka ke ferme nzundu biso nyonso toyebaka te esika nini euta toyebi te banani bafinansaka yango toyebi kaka ke papa moto asalaka makambo nyonso or tala bana na ye bazali na Stockwell mwana ya moke bazali kosala mais babombani yo mpe epai ozali soko okontribue po ete likambo wana ekokokende liboso ya soto okento moni ke na sima likambo ekobomaka mingi za likambo na mbongo tebite papa comptable yo kote wana pamba te na lingomba lelo tozali komona partout na kati na lingomba lelo tozali komona likambo ya mbongo na yebite yo kote wana ozana kimia obie makambo za tuna ba kokoso po to moni ke mise zali ko salama siko na yo siko na mise olobi nini pamba te papa lobi pona lelo mise yo siko yo dosimba mbongo mbongo ezo vanda ubiezo kende wapi ezo sala na moni topesi mo ndoko. Merci papa journaliste na komba tata mwana pe mo centre ya solo papa tango zo kende sala mise solo lete pasi donc solo le ozui makasi tango ke sala mise mo musele zo kende wa dikote mo papa problème ya unité pamba te tango papa apesaki biso déjà kosala apesa déjà bambongo na ye ndenge papa Simon Kimbangu batunaka ye Kimbangu yozosala lingomba yoza na mbongo papa nakisaka naza bana na ngai bato na ngai bamone mbongo na ngai donc tango papa lobi mosala ya bino automatiquement papa apesa biso mbongo l'aide nyonso ya mise contribution à lui. Bana papa na Stockwell ba bien que papa a besoin comme commisé sale. Et bana Stockwell ba que papa a besoin ba tunaye ba lia. Donc bana Stockwell ba kanga ba bote. So ba oki papa no biboy. Papa c'est biboy. En tout cas mbala moko et tout ça un problème te comme bon nous sur la lia et papa c'est qui va. Mbongo nous sur la pour le sala papa c'est qui va. Na Stockwell papa tout ça un problème en monter. Merci papa. Merci ya solo toyebi ke likambo na mbongo nde yango ezali kobebisa makambo mingi awa na surtout na niveau ya Europe. Yango wana tokosenga na bino mama révérende tolingi toyeba kimia ekota to papa Simon Kimbangu kiangani posa na ezali ke to memelaka ye ba solution to memelaka ye ba problème te to sala likambo na boyokani na bonzambe na kimia nyonso po ete likambo tozali kosala oyo papa Simon Kimbangu azali kobongisela biso apesa biso yango pamba te touti komona papa Simon Kimbangu kiangani azalaki na mboka Kinshasa pendant un mois avandi na ntina mosusu te mpona kotia kimia yango mpe tolingi ke bino bozala na kimia na bino bolakisa yango na mokili mobimba po ete bato mpe bakolanda kimia na misala bozali kosala bokende nango po ete tozali kozela centenaire tolingi ke tolia basoso tozala mana ya kotonda basoso ekende ebele bosala misala po ete papa Simon Kimbangu kayanga ndako akosepela mama révérende mpona kokende na motuna mosusu tolingi liboso toyoka paroisse na biso ya Stockwell ndenge nini chorale bakoyembaka awa na kosenga na biso nyonso tolanda chorale na biso awa na paroisse ya Stockwell. Katwena bave de la ko
Tanzambi Ngeye Iseja Babo Visa Ngeye Tanzambi Ngeye Iseja Babo Tufukame Nevana Malumako Zola Kukena Kugenda Visa Ngeye Tanzambi Ngeye Iseja Babo Visa Ngeye Tanzambi Ngeye Iseja Babo Tufukame Nevana Malumako Zola Kukena Kulenda Visa Ngeye Tanzambi Ngeye Iseja Babo Visa Ngeye Tanzambi Ngeye Iseja Merci to kolanda choral na biso to kozonga epa ya mama na biso azali kotali selonga papa Simon Kimbangu kiangani awa na paroisse ya Stockwell na Londres. Mama révérende to lingi toyeba activité na bino na paroisse e kozalelaka ndenge nini to kosenga na yo mekana ni kolimbo o lakisa biso limbolela biso ndenge nini bino bokozalaka na paroisse. Simana ngonde mama secrétaire pamba to monique avandi kaka ndenge mwana misala na ye akosorganiza ka ndenge nini po ete yepe dimanche akopesa ba communiquer na ye akosala ka ndenge nini. Mama révérende biso to pesi yo maloba ba activité kozala ka ndenge nini to pesi yo maloba ya solo papa biso na kati ya paroisse na biso tokotambola kaka tokotambolisaka kaka na ndenge oyo lingombe kotambola esika nyonso toana ba chorale toana ba culte ekozalaka neti par exemple tokokobanda neti mercredi culte bamama esalimaka kaka na esika biso tozali et puis programme abekope ekosalimaka ndenge papa azali kotinda biso ntango nyonso tu mabondeli et en plus vendredi tokozalaka mpe na kati esika oyo biso batambulisi nyonso banda na bakengi ntina bapasteur tokozalaka awa mpona kosala beko na biso yango wana mokolo ya samedi bakoral mpe tokozalaka awa toa na bana jeteki toalaka na baflutiste bango nde na bana dirigeant bakosalaka barepétition na bango awa na kati na paroisse na esika biso tozali na mokolo ya mercredi bamama baprofitaka mpona kosala mpe répétition mpona banzembo mpona kokoka koyemba na ndaka nzambe na mokolo ayenga na suka nde mokolo ayenga biso baso towa kokutanaka ndenge momesano biso tokobanda culte na biso na 15h et toya kosisaka na 19h mais soki mikwa toza na baactivité oyo ezosengaka tobakisa mwa ba heure tobakisaka ta mosusu 1h de façon ke tosala baactivité na biso na mokolo wana na ndenge oyo ekokoka mpo tokokisa makambo nyonso ndenge tobongiseli yango nde baactivité na biso na kati ya paroisse na biso ezalaka ndenge wana malheureusement tosalaka soirée te pamba te esika oyo vraiment tant eza na biso vraiment imparti donc tomekaki tozomeka mais dans le moment tozwi mpenza programme moko ya bien to ekosunga biso mpo tobanda kosala soirée ne fils que une fois par semaine mais eza vraiment na kati ya makanisi na biso et en plus dernièrement tokoti mpe kotelemisa comité ya ijiki na kati ya paroisse na biso pamba te franchement jeunesse yango nde ezali lingomba na biso ya lobi pamba te lelo biso tokomi mpe boye tokomokoba bampaka mais tobanda mpe kaka lokwa bana biso tokobendaka na maboko ande bamape bazali kobenda biso yango wana eza très important que jeunesse ezala vraiment bien encadré na kati ya mateya na kati ya liloba ya tata nzambe na kati ya koyeba mpe lingomba ndenge yango ezali surtout na kati ya bamboka bapaya oyo biso tozali eza mpasi mingi soki bana baza vraiment encadré malamu te yango wana totosala komité na biso ya ijiki sikoyo nde tozali koluka mpo tobongisa ne fils que une ou deux fois par mois mpo tokutanaka na bajeune na biso tokoka kosolaka na bango mpo tolakisa bango bamakambo yango ndenge nini yango ekozalelaka na kolandelaka ntango nyonso tu mardi nkamba eluselemi ndenge basaka émission ya ijiki kuna.
Merci, maman révérende. Toké na maman, maman, papa, papa secrétaire, maman secrétaire. Ce qu'on a dit, pour le papa de Monique, on va dire qu'à parce que nous devons avoir la liboso. Donc bon, ça va monter les niveaux de copies sur la communication. Pourquoi le reste de l'Ikamu quand on mouké, va devoir le Colanda. Merci, mon papa journaliste. Na tina ya kuloba communiquer na kulwa yinga ya solo. To travailler na collaboration. Na kuta na bambuta Ngomba, maman responsable de la paroisse, papa pasteur évangéliste, bakopesa ngai makambo oyo esengina kwa kuluba. Tokotala kapeka landrier na biso ya Ngomba, totala kabadati na biso oyo mutuya oyo biso tokutanaka. Le badati wana topesa kana mkulwa yenga na tina ete biso bandimi toko akoyebe ete na dati ya koye tozalaka na likambo na kati ya Ngomba na biso esengeli malamu kwa kokutana soki ezali mpona priere to kwa kosambela. Totalaka mpe na paroisse na biso ndenge tozalaka biso moko na ntina na misala toyebi ke tozalaka na mosala moko ya monene ndenge bousi koyoka epai ya mama pasteur responsable na papa pasteur évangéliste na mosala tozalaka nango na paroisse nango tozalaka na badate oyo tokosalaka basinsani na biso. Par exemple mokolo alobi tokozala na sinsani moko ya monene na ntina ya misala kolai nango badati wana topesaka ngo na komingi mpo biso nyonso tokakoyeba. En plus ndenge tovandaka na kati na paroisse na biso topesaka mpe komingi na ntina koyeba basante na moko na kati na biso soki eza na bandeko mosusu baza kobela, soki toza na makambo ya mariage, soki makambo ya matanga na kati na paroisse wana nde tokopesaka bakominike na ntina ete moto nyonso okoyeba biso nyonso tokakosungana. Soki mpe toza na kati na paroisse na biso toza mpe na bapaya oyo baye kotala biso mpe toyebaka na yango tokopesa mpe sango na ntina ete tokakoyeba ete toza na kati na paroisse na biso toza mpe bapaya oyo baye kotala biso. Nakanisi na mokuse papa bakomunike na biso elekanaka na ndenge wana. Merci. Merci maman secrétaire na kanisa touti kolandeza mbala liboso na lobisa maman secrétaire na kataboyoki yango ezesengo mingi pona ko papa maman secrétaire papa pe yo pe tokozana likambo ko loba na biso tokoko tiko ndemante obakisa la biso oyo bongisi biso ko tobande ko tali na subayo. Merci papa journaliste et le pour y avoir vous avez entendu papa maman passer à na papa passer maman secrétaire pa bakisa et le kana bakisa na banda bakisa aussi tout le déjà moi na kati ya paroisse na biso badate oyo tosalaka bantitani na biso esi eyebani ndenge bakopesa biso programme. Mercredi ezaka journée ya bamama, vendredi ezaka jour oyo kobana na kengi ti na parcelle tosanganaka apo na bego et en plus vendredi mosusu mpe ezaka jour ya batata tomataka na Ngomba ndenge programme epesama. Samedi ezaka jour ya barépétition ya bakorale na Afrique. Dimanche nde jour oyo tia kosanganaka biso nyonso po te tokomisaka tata Nzambe ndenge bomesano na biso ezalaka na kati ya Ngomba na biso. Donc oyo nakokobakisa yango oyo nga na bomisaki na mokolo na lelo nakomba tata mokolo na biso. Papa dit être responsable, so ko bakisa moi les loba na moi minute muke ndeto tikele balo. Merci mingi papa journaliste ndenge kuti koyoka presque makambo nyonso tubia hiérarchie na biso na kati ya mboka Stoko ndenge ezali okuti koyoka mais toza na esengo mingi ya kotala mboka nyonso ya Londres ndenge tozali bi ya Angleterre. En tout cas tokozalaka toujours ya esengo biso nyonso ya kokuta na bandeko na biso oyo bazali ke baza na Edmonton Ilford bien Dockland au cas où il y a un problème et na niveau ya Nkamba que papa lobi boye de kamwana papa to sangana ka dans le sens que tous une solution mais auto kolandelaka ezali oyo wuti na Nkamba mais soki kaka moko bien mibali puisque biloko wana ezanga kate motsoka lobi ke ngana moni boye en tout cas biso to salaka to se retira kamoke puisque o biso to kotale la kama to na biso mise na biso to tala ba wapi Nkamba mais onga na monité. Vraiment, merci à solo bandeko bana pasi mo kimbango tozali ko kena suka émission na biso kasi toko kotika bino ndengona te tokoti la bino toyo kana maloba oyo mama pasteur responsable à paroisse ya Stockwell
Oazali ko la kiselongi ya papa Simon Kimbangu kiangani awa na paroisse na biso ya Stockwell tokosenga na biso tolanda maloba message oyo apesi na bana papa Simon Kimbangu kiangani. Ya solo ndenge tozali koyoka ntango nyonso mokonzi ya bule azali koloba. Mateya tozali koyoka ntango nyonso esenge na biso tobomba kosalela. Oyo ete solo tokokozwela ngo lobiko na mokolo ya suka. Buda mama atangeli biso mwana mokanda ya nzembo esika ya bandaki aleki na mibeko mpe na mokanda ya baloma esika naki kotangela biso solo mama likambo tokoki kozwa kuna ezali ete totya elikya epai ya nzambe na biso toyoka oyo azali kolobela biso tomibulisa ya solo batata mpe bamama jamais nzambe akoki kotya lipakoli na ye na esika ya salite yango wana malamu toyeba kotambola malamu toyeba kovanda malamu toyeba kozala oyo tobenga mende ya solo bani ya papa Simon Kimbangu solo ndenge toyoki na kati na mateya mobeko eza eloko ya kilo te mobeko eza lokola corve te ete mibeko yango mpe tosi tolembi mikolo nyonso kaka yango batata na bamama soki totambola na mibeko te tokolonga te biso moko totala kaka ata na bomoto boye esika eza na mobeko te ndenge yango ekosalelaka mobeko wana ezali ngolu ya tata nzambe epai na biso likelamu na ye mpona kotalisa biso ndenge nini esengi na biso kotambola kozalela ndenge nini kobika liboso ya nzambe na biso mpe ndenge nini kovanda biso na biso nzambe aza na bolingo mingi azatalisi biso nyonso toza na esika tokobongela te ya solo lobi mobeko wana etangamaki mpona bana Israele kasi yebaka yo kimbangiso ntango nyonso bakorapelaka biso ete na ekeke oyo biso nde tozali bana Israele pamba te na ntango wana nzambe atambolaki elongo na bana Israele lelo nzambe mpe azali kotambola na biso elongo akiti kuto avandi katikati na biso totali oyo tokotangaka oyo bakolobelaka biso eza lokola ndakisa biso ndenge tozali aboye normalement tokoki kozala kutu na droit na erreur te biso bakimbangiso mpona nini pamba te maso si balakisi biso maso bazali kolobela biso ndakisa mpe ezali mpo soki tozongi na kati ya kokala oyo moyi tokotala ndenge mama alobi awa ete mekeke wana bato mibale kaka balongaka bakotaka na bongelaka wana ezali po ete biso tokoka kozwela ngo mayele mpona nini ebele ya bato wana 600,000 babimaka na kati ya mboka Egypte na bongelaka bakomaka te bakomaka te mpona nini mpona kozanga botosi mpona kotambola ndenge nzambe alingi te mpona kosala baposa ya mitema na bango nde bayokani te yango wana malamu biso na ntango tozala bana ya mayele toza na banzambe elongo oyo bazali kotalisa biso bazali kolobela biso bazali kolakisa biso malamu tozela bibema te tozala bibema te pamba te maso esepesameli biso soki ya solo maloba ya papa nga nayokaki te mokanda nzambe kutule na kofungola ngo ezalaka te bamama na batata banzembo na biso bakimbangiso eza na mateya moko ntango moso ofungo ata mokanda ya nzambe te me ntango yo oyoki kaka nzembo oso ozwi liteya na yo toyoki biso banso na kati ya mateya ya mama nzembo oyo ayebeli biso nzambe aza na bolingo na biso mingi azali kopouvoir nyonso mpona biso bongo biso merci tokopesa epai ya nzambe kaka ntango tokangamaka na mabe wana ezali ingratitude moto aza kosala biso bolamu nyonso ekoki mpona biso meme ku tosengi ye te meme toleli epai na ye te ye azali kokomisela biso nani ayebelelo na ntongo akokai kolamuka nani ayebisika molimo na ye ekendeki na butu kasi nzambe asali ngolu na ye toseretrouve biso banso awa ndenge tozalaki dimanche pase moko na biso azangi awa te ezali mawa ya tata nzambe ezali kolingo ya tata nzambe siko biso tokozongisa ye eloko nini biso tokozongisa ye eloko nini yango wana malamu tozala bana botosi mokanda nzambe alobi botosi eleki mbeka ya kotumba toyoki mokanda baloma ndenge elobi na biso tozika mitema na biso mpona bozwi ya mokili to bomengo to bolamu ya mokili to bisengo ya mokili o te tozikisa mitema na biso mpona yango te ekolongisa biso te au contraire ekoeloigne biso na tata nzambe etango tozali mosika na tata nzambe toyebi si tobibebeli na biso si tobibebisi na biso biso moko kasi malamu mpenza bomoi na biso totia yango na kati ya tata nzambe toyeba eloko nini nzambe alingi toyeba nini nzambe azali koloba na biso toyokela ye
ye totindamela ye totambola ndenge azali kosenga tosala misala azali kosenga biso ezala litomba batata na bamama nzambe ozala na milongo ya moto te tokosepela kasi malamu toyika mpiko tozali koyoka ntango nyonso tupapa fuma ndongo simoki mbango kiangani lelo azali kobomba lisusu likambo te azali kolobela biso makambo nyonso polele soki biso tokolonga te ezalaka kozoba na biso moko me mpo na nini mpo na eloko nini toyimona to toyoki baselebrité ya mokili oyo awa lelo basasi na bomoi te na atangaka bango lisusu nani atangaka bango lisusu mpona kotalisa ete nyonso ya mokili oyo eza mpona ntina te eza na ntina ata moko te na ndenge mokili ekoleka na makambo na nyonso mpe ndenge yango ekoleka liloba ya nzambe elekaka te liloba ya nzambe elekaka te papa alobaki na biso tokosepela batata na bamama tokosepela kasi toyika mpiko tozala na botosi papa balembi biso te balembi biso atangonga moko te biso moko na mabenga biso mpe tokimaka soki tobebisi tokoyi mosika kasi ye akobenga biso ntango nyonso ayeba ta masumu na biso kotela lokola makila soki tokoyambolela epai na ye soki tokoyambola na solo ye akolembisa biso mpe akoyamba biso yango wana malamu opportunité oyo tobungisa yango te mpona makambo ya pambapamba tozala na bolingo tozala na boyokani ndenge lokafukwambaza zakona tozala lokwa soki ya mbwa tolala nzela moko tolamuka nzela moko pamba te ntango tozali kopesa nzambe na biso esengo etango na biso tozali kozwa mapamboli. Merci touti kolanda mama révérende na message oyo apesi biso na dimanche ya lelo kasi pona kokende na suka émission na biso tolingi toyeba mama révérende ou papa pasteur chargé de l'évangélisation pamba te bino nde bozali na motu ya likambo tolingi toyeba ba relation na bino ya paroisse ya Stockwell na bandeko mosusu ndeti bandeko na biso ya Ilford bandeko na biso ya Edmonton epai na Ilford oyo etambusami na révérend Mukoko epi na évangéliste papa Badi Kameda toke na paroisse ya Edmonton kuna tokomona pa révérend Matembele tokomona mama révérende Suzanne tokomona mama révérende Mboyo baza na bango ebele kasi toke na Dockland tolingi toyeba ba relation na bino na ba paroisse mosusu pamba te papa sengi bolingo ba relation ya Stockwell na kuna ekozala ndenge nini papa mama révérende nde topesi yo maloba nisika ya solo na ndenge ya bondeko ba relation fo ezali ya kitoko parce que tozali obligé tozali bana pasi moki mbangu tozali bana ya tata moko ya mama moko et puis toyebi na bolamu penza ete ndenge toza kimbangiste nous sommes une famille ba relation na biso ezalaka bien nakanisi papa dia responsable ameki mpe kolobela ngo mwa moke mais loko ya monene yali wana il faut toyeba ke ndenge toali awa baparoisse nyonso ezali indépendante parce que paroisse na paroisse edépendaka na nkamba so mpona makambo ya misala bato na bato basalaka misala na ndenge na bango na paroisse na bango ndenge bazali kosengela biso to kotindela biso yango mais mpona kotala ete na ndenge sikoyo ya bondeko to likambo ezali boye te ndeko kuna aza likambo boye to na paroisse boye en tout cas tosalaka nyonso mpo tokoka kosungana na kote wana tokomela bandeko ezali likambo ya pasi ezali likambo ya esengo exemple moke ndenge tozali na kati na paroisse na biso bandeko mingi ya paroisse bazali na paroisse sika boye ya Edmonton esika mariage ya mwana na biso mwana ya mama pasteur Suzanne ezali kosalima biso tokoki kokoma te parce que tozali déjà na programme na bino donc tokoka ete kotika bino mpo ezali déjà programmé mais bandeko mingi na ntango oyo baza déjà kote kuna mpe tobongisi ndenge tokobongiselaka na kati ya lingomba na biso donc kote wana vraiment tozalaka na problème te mais koleleki mpe donc toutefois soki toyoki problème a moins ke toyoka te mais soki toyoki en tout cas tokendaka séparément moto na moto ayoki akei biso mpe na niveau na biso bambuta tosorganisaka toujours en tout cas comité oyo tozalaka kilo te toa toujours pepele so toyoki likambo te limaka nokinoki mpo tokende kolakisa elongi mpe tokoka kosunga ndeko na ntina likambo ekomeli ye mais mpona makambo etali ete misala ya lingomba ndenge biso nyonso toyebeli ke bato na bato badepandaka na nkama mais sinon na ndenge ya bondeko en tout cas toza na bondeko. Merci ma révérende nakanisa pona biso to eloko tozali kosenga epai na bino biso bandeko na bino ya rateleki mpe émission masolo tokosengaka ntango nyonso bolingo eloko ekosalaka pasi mingi na niveau ya Europe mama révérende ndenge toye mpe awa na mboka Londres
tokomona bolinga bino ba muta ba mama na biso tata na biso bozali kotambusa biso bozala na bosololaka entre bino et kozala esengo mingi et surtout badate moko ya lingomba badate historique ya lingomba exemple tokotala exemple moko typique tomoni ke papa Simon Kimbangu Kiangani aye na mboka Kinshasa atei biso bolingo ayaki pona kimia totala kaka tango yazali na Kinshasa ata manifestation moko mabe esalamaki te po ete mokonzi nzambe azalaki na ville de Kinshasa kimia ya ndengwa et en plus abengisi biso nyonso tokutana le 12 octobre na Nkamba nazana likambo na moloba poto loka solution kimia ekokota mais eloko kosalaka biso pasi biso bana na bino badati ya ndengo wana tokosangana kati ke tokobokoka kobongisa yango badati moko ya minene oyo ezali liloba ya sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosenga biso date lokola le 6 avril tokokosambelaka na baparoisse te bato basambeli na paroisse na boyokani tokebi biso esika moko tosambeli parce que la paroisse ezali kodépendre na Nkamba moko kodirige paroisse mosusu te ke biso tomoni boye biso te eloko ezali kosala biso pasi tozosangana te pamba te nani moto akozwa maloba nani moto akopesa communiqué ntinza none kokende wapi esika eza koboba biso yango mama pasteur tosenge pa na bino omeka kobongisela biso bana na bino po ete badate lokola ete le 12 octobre tokotala na Paris na Île-de-France paroisse ezali kaka pembeni le 12 octobre bato na bato bakenda besika na bango okomona bis moko bato vert bleu baza na kati oyo akiti na arrêt Mangeta bamosusu balekani bakokita na arrêt Strasbourg pona nini parce que bazali ko se poser ba question bino bakonzi yango tosengi na bino na boyokani pamba te tozali ko kende vers centenaire ya papa Fumalongo kadoni to ko pesa ye yango tozali ko senga na biso bandimi toto sa ba responsable et ba responsable pour faciliter biso pe tâche biso bandimi pour mettre bino leso bozali ko solola nde makambwana e ko tia kimia e katina so ndenge bo ko lobake ba relation zali malamu to ko sepela na ngo vraiment ezala mama ya malamu ya bonzambe ya bana pasi Kimbangu to komi na stuka emission na biso papa chargé d'évangélisation na place na yo lobi na biso ni pamba te bino botali nde likambo ya milimo bino bolobi na biso ni. Merci papa journaliste ya solo ndembo lobeli ezali kaka bobele ndingo na ezali kaka likambo ya boyokani donc place bato bazali vraiment soki boyokani ezali bokomona nzambe pachaka loboko makambo etamboli ndenge kotambolela donc toza pena na commentaire ko pesa te na bandi makambo na tango ya kala ebane ko salima awa bane ko kuta na ko sangana be webi place nde to bagage place bato bazali makambo ko zanga te mwa ba nungu ya mwana ekobika ka il faut ya mwana mwa benda mizalaki mais na reno ya suka na baso na bo sente mwa pasala yebi to kendaka to yoka na kabiso biso ba parso so poto zo sa eloko wana mais to ngaki to bana maleme parce que kapso kena mombago kwenda libulu nzambe malamu zala ni boso so to na kanzambe na sima ya to yoka ngite to kena maleme to lo to ko sa to ba date nini ya minene o to ko vanda ensemble poto sangana kisika moko do makambo na ba parso so de bazali ba yebi likamona poto solola ka yango to solo ba to boksa to yeba muna chaque parso ayeba ndiki na ko kansala ka poto ya to kansala so sika moko to yeba nini o to ko tambula na poto kena na liboso na benda mo pousse benda na ko bela ndenge wana. Merci ya solo na katsaba ndeko bozali kolanda biso to yebi ba mboka to uti na Congo Brazzaville, na Congo Kinshasa, na Gabon, na Angola, partout na niveau d'Afrique, tout le monde a ba paroisse chaque fois, ba ressemble na ba paroisse na bango. Mais ba date ya minene, le 12 octobre, le 6 avril, le 8 au monique bango nyonso ba yeka ka basangani basilisi bakabwani dimanche o ezolanda bazongizo wana ya libolingo tozali koyebana tozali koyeba ke ya solo tozali na bolingo yango izo kolakisa bolingo tokomi na suka émission na soma révérende soki likameza nango ya suka te mais likambo omoni ke papa Lambert nga likambo na ona kozela ngo tunanga mais na moni otuninga ngo te mais yo zalaki nango na kati na yo po olobango tosengi na soki ezali poko kolobela biso yango po tosusa émission na biso likambo moko spécifique papa Lambert ezalité nakanisi l'essentiel ndenge ezalaki mposana oyo ya mitono otuni biso nakanisi
to lobeli yango pe to meki ko répondre na ndenge pe nzamba sungi biso parce que ezali ka ndenge wana surtout likambo lobeli mingi oyo asuka peut-être nde nakoki kolobela mwa moke ya ntina ya biso kozalaka ntango nyonso to kozalaka de temps en temps esika moko na ezalaka na Londres te ezali partout na Europe mobimba tomoni ke na Paris ezali to na Paris pe tozali ba paroisse toke na Belgique ba paroisse ezali na Allemagne partout tozali ba paroisse ezali kaka tozolobela kaka Londres te mais partout nde unité wana nde tozongisa bolingo pamba te tozali bana tata moko papa Simon Kimbangu kiangani donc yango nde tozokolobela effectivement ndenge kaka papa pasteur alobi ezali ka ndenge wana po omoni balobi ete troupe ezalaka mabe te kasi mokonzi nde to mokambi nde moto azalaka mabe ndenge namoni kwa likambo yango ekwei epai na biso batambolisi effectivement ezali ndenge wana pamba te soso moko azalaka na likundu moko soso moko azalaka na likundu mibale te ndenge tozali wana tozali ka bana pasi Kimbangu na mama mwilu donc esengi na biso tout le temps toyebaka kosolola ndenge tolobaka na baterme courant toyebaka kosolola c'est seulement ça eloko moko ya pasi ezali te parce que eloko tozowela eza matériel te eloko towelaka normalement ezali ya molimo donc elonga na ntango ya suka osoki lelo oyo ndenge omeki kobimisa wana ke nani akokamba nani akosabana osabo eza na ntina moko te kokamba mpe eza eloko te omoni lelo kokokamba kasi omoi mpe na mokolo ya suka okokutana mpe na embouteillage mosusu moto ozali kokamba ye aleki liboso yo tozali kokamba otikali wana donc eza likambo oyo esengeli ndenge olobi eza vraiment na motuya esengeli na biso nde tomeka kobongisa esika wana mpo toyeba kosolola malamu po ete tomeka kopesa papa kimia na kote wana pamba te mikolo kutokolokwa mwa kiti mwa moke mikolo elekaki papa azalaki na pasi mingi lelo nyonso to baproblème eza kokende papa azoparveni koloba te nana posa baproblème te nana posa boyela ngai basolution ozomona mikolo c'est comme si kiti mwa moke me toyebi te soki eza na biso kaka na kati ya sese wana mais vraiment malamu tosala makasi pamba te so toyoki makambo papa fumolongo azali koloba lelo eza makambo moko ezali kopesa na kobanga pamba te alobi soki toza kokanisa likambo eza mosika likambo eza kobipele sikoyo likambo eza na kati ya makolo na biso batimbandiste mais tozalaka na kati ya etamboli oyo tozalaka na kati ya makambo oyo tokosuka wapi bo bakoya kotuna bo bakoya kotala bo bakoya kolanda bo bakoya po ete baya kokota bakokota ndenge soki ndako ezopela moto ndako eza na moto ayaka te yango wana vraiment toyoki likambo lobi ezaka ndenge wana mais nzambe asalisa biso pamba te likambo moto akolembana nzambe kaka moto akokaka yango e toyebi ete ça va aller par la grâce ya nzambe ye moko molimo mosantu okola avanti na biso toyebi ke vraiment tokokoma na point wana po ete oyo nyonso nzambe azobongisa mpo na biso tokoka koyamba yango soki te nzambe akotia lipambo na esika asali te te ekobonga te nakanisi mwa likambo ke nazalaki nango yango wana vraiment biso toza makasi na mabondeli mpo papa abongisela biso pamba te mokili eyo otala biso lelo malamu tozala vraiment ndakisa oyo mokili ekolanda. Merci ya solo tokomi na suka émission na biso ndenge na kolobaka ngo ntango nyonso mwana papa Simon Kimbangiste tala nsima zonga mutu na mokolo ya lelo esika nyonso yo ozali otala nsima ozonga mutu na ndenge nini otali nsima otali sikoyo zonga mutu tala makambo oyo kosala zonga mutu po ete okanisa nde na kati esika wana okoyeba esika nini tozali pamba te tozali kokende vers centenaire à papa Mfuma Longo tokoti na cycle ya 14-18 1914 toyebi makambo ezalaki 1916 guerre ebandi maladi makasi na 1918 guerre esili maladi wana esilaki tozokokota na cycle oyo ya centenaire tokomi sikoyo tomoni centenaire ya papa Dialungana etumbeyaki makasi tala ndenge papa Simon Kimbangu kiangani bato batelemi mpona kofinga bazali kofinga ete bali mpona baambrouye bato bazali kolanda papa Simon Kimbangu te likambo na ye ezwa nzela te mais lokola azali nzambe molimo mosantu likambo na ye ekozwa nzela mais yo Kimbangiste tala nsima zonga moto lelo tozali na paroisse ya biso awa na Stopwell bouti kolanda mama révérende mpe équipe mobimba nyonso bauti koloba esika yo ozali kotala biso soko moni liloba moko to mibale tozali bato oyo yo moni epai yo ozali ebetisi yo libaku tokosenga olimbisa pamba te tozali bato mais soki pe omoni ke obeti no kaka pona yo moko beta na yo wana ezali kaka yo moko ezoko engager yo moko beta na yo même kola suka fimba kekele kozala ya yo moko pona lelo to sukisi émission na biso mama pasteur pe équipe mobimba
topesi bino merci ya mingi pamba te na bolingo bolakisi epai na biso na équipe na kat na ratelki radio télévision Kimbangiste na émission masolo oyo ezali unité de production na kat na radio télévision Kimbangiste bengisi biso toye po ete tosolola totalana ndenge papa zo kosenga biso bolingo toye bolingo tomonani tosololi topesi bino kaka merci tika ete papa Simon Kimbangu kiangani apambola bino apambola bandimi nyonso na kati na paroisse ya Stockwell ekende liboso esika ezangaki nzambe abakisa po ete esala mosala na ye elesa nkamba ndenge ezokontinue kolesa yango surtout na ferme na biso ya Nzundu ekokende liboso mpona wana ezalaki bino ndeko papa Lambert Makwemi mo na lisinge papa Domi Mbala mpe tokomona mama Angèle Alfonso Pazalaki na biso asungi biso nyonso mama Fifi Ndongala papa Amalfi Ndongala papa Tony Diangenda papa Prof Malonga papa Edi Zolandonga biso nyonso tozalaki na kati na bino topesi bino merci pe topesi bandeko nyonso ya Stockwell bandeko nyonso ya Ilford bandeko nyonso ya Edmonton bandeko nyonso ya Dockland topesi bino bambote mingi tika ete kimia ekota na Angleterre po ete soki bokotisi kimia nde papa Simon Kimbangu kiangani akosepela pe toyebi ke makambo minene ekosalama na mboka oyo ya Angleterre pona wana na mokola lelo tosukisi émission na biso botika la malamu nde tokomi na mbala sima merci.